Voilà, Bandeko Yangai, la RDC retiendra comme toujours qu'il y a un passage d'un homme sur la terre des hommes. Et je suis fier d'être congolais. Parce que mon pays, dans mon pays, il y a tout. On le fera, on sera en face de vous, on vous dira des vérités. Dans le niveau de la déclaration à l'opposition, au Basala Kina Fatima, tous ceux qui m'ont envoyé Kalele, mon amboka F Bazaïba, dans le niveau de Mbote mon amboka F Bazaïba. Oui, Mbote Ndeko. Oui, na Fatima lelo boye ko sala. Na Fatima lelo to eko sala déclaration na biso ko loba makambo etali politique. Ndenge ezoleka ko bana na makambo ya dialogue, ko landisa makambo ya maponami et to eko tala makambo susu ndenge na ndenge etali maponami pona suka yango na to pesi position na biso na nyonso wana. Po toza position na bino pona o etali makambo ya maponami eza ndenge ni. Position na biso etali makambo maponami ezali boye. Ya liboso to sengeli ko respecter ko sa mobeko likonzi pona ba délai nango ya maponami surtout maponami etali mokambi ya ekolo na somelo kwa président de la république yango ezali na kati ya constitution to ko yiko simba yango te tozali ko liki ya ke congolais nyoso ko tosa yango ko banda na ye oyo akomi na deuxième et dernier mandat na ye po yende alapaki ndai kolobake na lopoto alobaki je respecte et je ferai respecter l'esprit et la lettre de la constitution. Esprit et lettre de la constitution ezali entre autres pour na mandat que mandat na ezo suka le 19 décembre 2016 pe maponami et bongi ezala convoqué na CENI 90 jours avant mandat wana esila de sorte que le 20 décembre 2016 tout ça la passation du pouvoir civilisé wana maponami etali na niveau ya motu na niveau ya C lokola local to lobby makambo ya mobeko oyo ba memaki na gouvernement po endimama na assemblée nationale pe na sénat to lobby boye loi électorale na article nango 192 et lobby boye mokanda wana po na nombre ya bato ya ba siège na niveau local ekopesa mana gouvernement te ezali pe loi te ezali document oyo CENI nde akoya na yango na ndako ya ba député pe ya ba sénateur po endimama ezala approuvé po batia yango lokola annexe ya loi électorale nzoka nde tomoni session extraordinaire ebengamaki awa gouvernement aye na mokanda yango lokola loi alors que ya na droit wana te eza biso te pekisi te kasi ezali mobeko yango moko nde ekomi boye. Ensuite tolobi ya mibale tokoki lelo kopesa motango te ya ba nombre ya ba siège na niveau local pona nini kobanda société civile bayi politique majorité pe opposition na tata mokonzi ya ekolo ye moko alobaki yango mokolo ya discours na ye ya le 30 juin le 29 juin pona anniversaire na biso ya 55e anniversaire y compris ba partenaire na biso ya libanda bango nyonso bandimi ke iyo esengeli ko enrôler ba nouveau majeur oyo mokonzi ekolo abengi bango ba ancien mineur eza ndenge moko baza motango koleka 5 millions ya bato ba mususu babikaki na Congo ba mususu bauti na ba Congo Brazza to na République Centrafricaine bongo na bongo basengeli koza soki to adopter yango na session extraordinaire lokola elekaki nombre ya répartition de sièges wana sikoyo tokozwa ba bengi statistique chiffre alors tango enrôlement ekosalema ya ba nouveau majeur tokozwa pe nombre ya sika motango wana ekozala augmenter elakisi nini ezali lokola kobebisa ngonga pe misolo pe énergie pamba tosengeli kosala yango sikoyo te tozela lokola bato nyonso bomoko ekoti po na enrôlement ya ba nouveau majeur tokende na enrôlement na lobangu tozwa statistique wana alusi ya statistique wana nde basalaka oyo bakabolaka quotient électoral ebimi répartition pe ya ba siège na niveau local ebimi oyo biso tolobi ezali na considération politique ata moko te ezali kaka na considération juridique ndenge nini mobeko esengi pe considération technique ndenge nini elongo bani po esalema nde topesi position na biso yango wana oyoki tolobi ke tosengi na ba député pe sénateur nyonso ya opposition soki ba memi lisusu ba session extraordinaire mosusu ya mbalakata bomeka ko participer te po ezali lokola bobuki mibeko ezali lokola bozali bato bozangi ososoli bozangi koyeba ke ba chiffre ba statistique eko changer. Merci beaucoup. Merci mingi. Bandeko balani na bonzi ezalaki bongo mwana mboka F Bazaïb secrétaire général ya MNC tozali kolika ke bako garder bomoko
kati na soka ya bitumba nazali koluka tozwa bandeko mosusu. Oui, mbote mwana mboka Mathieu Kalele. Mbote. Voilà boye lisusu na Fatima lelo yo mutu ozalaki na kati ya modération message nini boye ko faire passer awa na qualité na bino ya ba opposant. Message na mukuse ezali boye. Monsieur Kabila projet naye ya kuzwa 3e mandat ezali azoko renforcer yango biso to sala makasi na biso to barrer route na projet wana conformément à la constitution. Asali déjà 2 mandats ndenge ye moko akoma kiango na constitution akoki kosala 3e mandat T. Du reste, il faut rappeler que ils ont 3 mandats to pesa qui est gratuitement un autre mandat de 2001 à 2006 to comptabiliser yangote mais a abusé générosité na bisote a sali oyo eza manda ya ye ya suka atikila baninga ango pe basala. Voilà. La RD Congo retiendra. Yangona lobaka na bino omoni eza musala yanga ye suka kana ba mituna wana kosenga ngate na kendo de la te ngana za na secteur oyo yangai ya kotunela bino mituna batu basanza oyo eza na kati ndenge boyoki bakalele Kabila zotuna Christian Badibanja za wapi. Ah, vyangu aza wapi peti. Kalele Kabila tu ni Christian Badibanga banya komi wapi. Oh, vyangu akomi wapi ko? Via fixaka lisusu batu regarde kotala batu bien. Alors que vieux Rabiso wana c'est un vieux qui m'aimait beaucoup. Alors bana nga Eliezer. Tu sais qui est en force, c'est Badibanga en force. Eliezer, tu seras à mes côtés. Mais vieux les politiciens. Maintenant yango na lobaka, tako zomona mutu moko akotelema beti même lisolo na nga fo. Azoloba, Eliezer wana tomoni ereti. Nazo seka. Parce que je connais les joueurs na ba jeune na bango. Naibi sakabino que je connais autant de politiciens. Oya opposition, mitu eza na opposition kaka. Mais mabumuna makolo eza na kinga kati. Nani alobi nga mutu na lobi. Mais eza ba opposant mususu. Azane longe kokana na mutema na kopesa pe bino bakombo na bango. Eza banana kopesa bino. Position ya opposition yango wana. Meloko tozali koliki lokola tomoni ba MLC, tomoni ba UNC, tomoni ba SID, tomoni ba démocratie chrétienne, tomoni ba chrétien démocrate, bazalaki ebele ndenge bazalaki wana. Tomoni ba vol, tomoni ba donc bazala ebele soki na bandi kotanga bamusu bakoloba kena tangi te. Soki bogarde bomoko wana parce que bobangi na ngai eza nini okomona pe batali na poto gardien aza te me nani akobeta nani mutu akobeta bale pour que kota na poto gardien aza te bozo lite pour que gardien alongwa na poto okomona pe mobeti ya penalty yango aza te nalingi bolanda mwana mboka Tony Bolamba avant que tosukisana Jean Bertrand et Wanga Sewanga. Bolanda, Tony Bolamba. Ah, la RDC. Touti wapi. Tokei wapi. Ipe tokomi wapi. Mbote mwana mboka Tony. Mbote maman. Tomonyo lisusu lelo devant le ministère Affaires étrangères. Oye osala nini? Non, naïe parce que depuis ton portail plainte la procureure générale de la République Nabiso contre François Aza, vice-ministre congolais de l'étranger. Toujours c'est la caca. Naïe aussi la rappel na Mukonzi Naïe, ministre Affaires étrangères.
que ndenge compatriote ya vice-ministre alobai que toza République de la Gombe. Naïro ça la rappelle que toza République de la Gombe te, toza République démocratique du Congo. Donc toye na ba peuple pour to senga démissionner immédiatement. Donc quitter peuple à revendre la yoana ti ya rolonga. Évolution à dossier ango, ezoko évoluer ndenge nini? Tozo zela, tozo sa confiance na justice depuis to déposer plainte na justice, ti siko nanu ba bengi parti moko te. Tozo zela, mais tozo sa confiance na justice en mboka na biso. Mais awa toye plus parce que ndenge compatriote na ye il y a vice-ministre ou ambassadeur en mboka na ba. Comme vice-ministre nani? Vice-ministre il y a congolais de l'étranger au Boyebi. Donc comme compatriote naé alobai que toza République de la Gombe yango toye ko rappeler ministre nabiso affaires étrangères bati ko sakana na ba congolais toza République de la Gombe te eza suite ya ba ki buzobo ndé bato mosusu bazozwa makasa rofinga mboka na biso. Merci. Merci. Ah, la RDC touti wapi tokei wapi mpe tokomi wapi. Émission yande kwenyezeri tambwe alobaka alembaka te nalandaka ye mpo asakolaka makambo nyonso oyo ezoleka na mboka mpo aza mwana baye premier de la classe ndeko batila kongole tofongola miso na bafrontiere nyonso bamuna batelemeli biso wele babotola biso mboka Touti na kati kotika mukanda pour na ministre affaires étrangères ndenge azate en déplacement en Égypte yango toye kotika mukanda pour na tosala un rappel que vice-ministre congolais de l'étranger aza citoyen français. Donc mibeko article zomi ya mibeko likondi et pekisi bapaya basa la politique na mboka na biso yango toye ko rappeler yango ministre en attendant tous la décision en justice pour en escroquerie, mais tu es pour tous la décision politique et pas ministre, a informé Premier ministre, na président de la République. Ndeko Tony, on dirait que un problème na moi comme ministre congolais de l'étranger. Bozo la nini. Pour à l'occasion de rien, ok, et ben ok qu'on portait plainte et puis il y a un ministère affaires étrangères pour dans ce dossier on a ministre. Bozo un problème, mon robinom balé bozo un problème té. Si tu as un problème, ils ont violé la constitution. Pourquoi batunyo so bazo sala ngote kaka yo zo la ta problème ngo? Mais nga za républicain, nga na koli na famille moko ba prendre nga ba valeur républicaine na citoyenne. Est-ce que nga na un problème par exemple na lo bana kunda batware? Potango ya zwa ki Goma, nga na kenda New York, na vanda yi 6 mois. Tango M23 zwa ki Goma. Na vanda yi na New York 6 mois na sala lobbying, po ino tuninga te, so ina za na problème na kunda batware. Ou bien na mutebesi. Na na problème na bango te. Bakota ineti na Goma neti yé pas violé constitution. Donc problème na biso eza yé aibi mobeko li kondi na article 10 na 50 ngai comme naza patriote naza citoyen mboko yo eza devoir nanga parce que na mboka balobaka bato toujours bozana ba droit mais ba yebisa ba doté bozana ba devoir eza devoir nanga citoyen. Oui naza un problème est que a violé la constitution de Bokanabiso, il y a un citoyen. Ok, par rapport à Bandeko Nyoso Balandayo, na déplacement, il y a les lots pour retenir. Na ndenge Bandeko Nyoso Balandayo, la déplacement, les lots, baebi biso association politique na biso to pronaka ba valeur républicaine et citoyenne. Na ebi yango na auto rappeler bango ndenge to ya bakangi biso te, babeti biso bete parce que toye na cadre ya respect ya mibeko mboka to troubler ordre public te toye ko revendiquer droit na biso et là ba ko retenir yango wana même ceux qui to rosilika ceux qui toza d'accord te ndenge mboka zo tambola to koki neti ko tumba drapeau te est-ce que to koki bamba neti ministère mabanga te il faut to respecter ba symbole de la république et là ko retenir yango wana na kata symbole de la république toza ba institution république tozana ba belembo république neti bandeko policier bomoni bango est-ce que babambi biso fimbo te bazo incarner république batiki biso tout ça là ma sitine na biso calmement
parce que tout le monde mototé, tout le monde revendiquer le droit na biso. Et là, pour retenir, il faut respecter le symbole de la République. Il faut plutôt linga mboka na biso, ndenge boye belé boye, et la gisi ke bolingi mboka na biso. Yé tout ça l'exemple. Ce qui tant que tu vas kwe sa moko na moko, au mona o ministre boye, pour ça la mabe na mboka a robanga. Et ça il faut topé ça exemple. Les années tinandaku. Ce qui bana ba osala mobulu, ce qui ba beti moko, misus ba komara kimia. Et ça exemple beaucoup retenir exemple républicain. Dommage que Tony Bolamba a coutu ministre des Affaires étrangères. Nous avons rappelé que Tony Bolamba a bongo président national du parti politique Babengi Moko, mouvement congolais. La Tunaka est le mouvement congolais, l'Ingaki est un mouvement populaire de la révolution. Mais il faut qu'on l'en ait là. Il faut encourager Batu Bazali Baza vigilant. Yango na lobaka na bino tangu na koti na CA. Na kuti bakomi na babuku na bango ke au Congo tout le monde est danseur. Na memeli bino. Pona memela bino. Bien que je sois obligé à voyager quand na Kimamba lango ya CA. Pour avion mususu ezate. Même le biso qui na ligne voyager quand Kimamba lango anande to kota. Et voilà. Les andengo wana bande kolongai mutu na mutu asala oya ye na no sebino ke bokolanda na Molière TV émission auto sala kina Evariste Bochak na mituna to tuna ki parce que musala na ngande yango wana ya kotuna la bino mituna le reste yo pe ya ko compléter parce qu'un jour nzamba kotuna yo na tina yo congolais osala nini pona ekolo na yo Jean Bertrand Ewanga se wanga bongo to benda bango na mikila di mwana mboka Jean Bertrand Ewanga mbote mote ndeko jeze musika mingi na mwana yote mwaye wapi lelo sima ya mikolo bele na kati ya prison Jean Bertrand Ewanga abini est-ce que tokoti koyeba d'abord Jean Bertrand Ewanga bakangela yo d'abord nini etina te ça d'ailleurs opposer question moko à kitoko balobi na fingi mokonzi ya mboka na finga yote tosilisi mitingi bon yebisanga esika ozali lobi te mwana mai zelana na ndako je suis député na ntongo bakoki koya baye balobi monsieur baye kobenga na paquet général na kokenda na 2h du matin les services de sécurité ils ne pouvons pas fonctionner comme ça même à l'époque de Mobutu les choses se sont améliorées alors bamemi ngai ofingi mokonzi tokomi na cour suprême le dossier est vide Babouni Badi offense au chef de l'État. Cette loi n'existe pas au Congo. Il n'y a pas une loi offense au chef de l'État. J'ai été mis parce qu'il y a des gens qui ont considéré que en me mettant en prison, Batinga na Boroko, Bakokanganga Munoko peuple à Kobanga. Or, le peuple n'a pas ça. Moi, mboka Jean Bertrand Ewanga, on oublie que Bakanga Kyo Pamba. Parce que biso peto zalaka na mitu nakaka pona nini kaka Jean Bertrand Ewanga parce que tolandaka ba discours na bino nyo surtout pona nini kayo ezake mutu moko azalaki kolandela yo sima ou bien bamonaki que Jean Bertrand Ewanga azali ko représenter danger ndeko na ngai un mois avant meeting le jour tokomi na meeting liboso na loba moto moko aye na litoi okanga yo lelo abi na saini bakanga na saini mutu wango ya opposition to ya majorité ba moto moko baninga to na bango baye ayebisinga abi lelo bakokanga yo peut-être alinga bangisa ngai kana loba te ngana obinga na problème te d'abord baninga zelana no mona mboka baninga ya majorité ou bien ndeko na bino ya opposition papa moko na yebi ya saka politique te abimeringa se boye alobi ke ndeko bakokanga yo lelo na bina saini na ta meeting tango tozaki na nti liboso to ya na podium biso to banda ki pembeni biso na ba secrétaire général Mavungu babi bakokanga yo na bi abo na salini na bi ta bakokanga yo lelo na mwana ki kwa makambo aliseki tolobi tozalaki bato 15 balobaki balobi nga nafingi mokonzi ya mboka nafingi ye kan eloko nini nga nalobaki nakei na ndako ngai nayebi ke nga nazali député national soki nasali mabe nabomi moto te bakoyebisa lokola tozalaki na vacances
informer le président de l'Assemblée, maintenant à Sali Mabé, Tolingito Saïraye, invitation par le procureur général de la République. Bakoya Nango dans Tongo à 5h du matin, député, invitation Nango le cas n'a pas que je n'ai pas qu'un. Je suis un député national, vous ne pouvez pas venir à 2h du matin ou Escaldemir ou Yakobetangama, ou Yakokanganga, Bakangina, Baikoboa Kanganaka, Bameninga na Cour suprême. D'abord, dans le parquet général, magistrat mon cousin dans le parquet général, à Moninga, à l'objet de Kobalingi Babangisayo. Dossier à Nelo qu'on a quantité. Nabi Malam Ndeko. Avec Kobangate, Babangisayo. Na 15h, tu as la Cour suprême. Toko Makuna, déjà, ici, la composition va siéger, va s'ambiser. Ça va avocat, Balobi, il faut. Tout dans la Cour constitutionnelle, la section de la Cour constitutionnelle, pour beaucoup de Kangaï Bouete. Bon, l'avocat va faire donc un andako. Parce que n'a aucun maté. Quand il y a maillé, il y a des policiers, il y a des tokinga, il y a des bois qui sont dans la jupe. Il y a des batonaïs. Il y a des meninga qui sont dans la makala. Tout le qui est ici. Il y a des Keba. Tout le qui station, il y a Mola. Il y a Mola. Toko français na vitesse na bi bakoti sibiso na makala ago tunangai ago sekangai. Est-ce qu'on vous a inquiété? Kazama pas Kazama Kanyam. Est-ce qu'on vous a inquiété? Na bi sala o bolingi yomo to meminga ya wate bakai kuna immédiatement babwa kinga na pavio pa ya bakuluna ndeko na larite butu mobimba bana na kusimba libumu na ngai yo ria kamingi libumu na munene passe Kaningai. Na lobi ashoye député. Bana mike ko nyatanga na libumu butu mobimba. Je vous dis ce qui n'a ça la 2 nuits sika wana ndeza yake liwana ngai. Na tongo baiko bimisangai na kondi meme muke na boaki ngai na pavillon 1 et comme kuna il faut qu'on foute en bongo. Oyo wana tokota te. Na vandi na karishi 2 jours après l'ambassadeur de l'Union européenne. Mais comment on a président de l'Assemblée? Ils sont prêts à suivre ces deux. Ils peuvent suivre Kiyango. Est-ce que nous avons ici comme on a fait chef de l'État? C'est que j'ai dit. Baponi Bengai. Baponi Bengai parce que nous avons traduire na carte ya IMC na mon candidat Vital Kamerhe. La vision du changement. Nous ne méritons pas ça. Les Congolais, il faut bailler que ceux qui te saluent est fort. Afrique du Sud. Nigeria, même Congo et Angambo, bakoya ko coloniser biso. Na ndenge ya désordre. Moi Dumbu ya liebo moko botongi yango biso tomona ba inauguration na mboka oyo. Oyebi bande ko nanga bazakuna et puis j'ai créé beaucoup d'amis là-bas. Na sala équipe ya voler à munene kuna parce que c'est créé ba yebisa kinga na ba doyer di Kapende. Na wi mwana mai lokolo ya walikambo ya liboso ndima boloko. Soko ndimi boloko te okufa. Na obi na ndimi. Avec Kamami Balé, exercice physique. Tous les jours, tu as un terrain à Bisso, tu as un exercice. Et puis, tu as suivi la formation à Minene Kuna. Tu as anglais, maintenant, tu as limite le bin anglais. Tu as bien. Tu as école pour ma Cambotali, mon chouchou, notre baté. Tu as école arabe. Tu as école arabe. Cours professeur, Bazakuna et Bébé. Tu as école cours de droit pénal. Cours à droit public, tout ça n'a école yango. Je n'ai pas raison de rêver lorsqu'un peuple est en train d'être sacrifié. La constitution, il faut tout ça yango pour tout kandaliboso. Honorable, ozana balobi na une assemblée. Okozonga te. Parce que Zalakabo, il a été condamné, donc il a perdu sa qualité de député national. Okozonga te okozonga. Bon, de Konanga Eliezer. Oui. Je suis un député national élu, je m'arrête là. Bande Konanga na bandi to sukisi awa avant que tobenda bango na mikila nako tuna boy. Rentrée scolaire ya mbula oyo kozala ndenge nini. Balobi il faut to respecter constitution. Oui, et dans la disposition paye enseignement et sengeli to respecter. Il ne faut pas to le baka to respecter pour la province. Ma province en gros tozana ba gouverneur bon. Hein? To respecter pour la gratuité et enseignement à l'école primaire. Ah, na mona ki to banina na ba province. Bongo na Kinshasa zana kacha Kongo te.
okomona bolobaka lobaka ndenge tozozonga boye okomona makelele ndenge bokobana ekozala voilà babengana te babengana avec quelle mesure d'encadrement bazobengana kaka bafuta boye te bazofuta kaka eza kolalisa biso ou bien eza komonela biso benda bango de